vérité, bande konanga li présenté par l'impresario Joachim Zambona accompagné maman Annie. Bande konanga tuza kolobela bampasi ya Santo Polo. Tolobaki to kolobela Polo mais to tirai conclusion so to mitolobela Polo ba information li trop riche to ko zala bambula na bambula to ko system kametali Polo te. Ya watu ya ko tirai conclusion to kolobela ka Polo bampasi na ye technique na izaipo na ko ba lettre pa bande ko ya ndenge na ndenge na liwana ye. To siliko kolobela bampasi ya Polo déjà ya première partie. Yandenga uta ko beta mamfimbu koleka mamfimbo kolesa zwaki. Tolobeli pe lusambusu ya Paul ndenge lekela kina mokili oyo na mboka ya Cesare liboso ya gouverneur Félix. To yepe ko yomona siko Félix ba remplacer na Festus su gouverneur asika aye. Mutu abasomo akangi sisi Paul apese na centurion romain pobake na ye. Nzela tuzakolobela bakomi na ville wapi siko ya Malta, n'est-ce pas? Bazaki na destination bake na Malta te. Makanisi ya mutu. Plan Nzambe ya Nzambe. Nzambe yebaki na ville ya Malta na mukilo na ile ya wana batu bazali fuba yeba susu nani Nzambe. Bayeba su Nzambe. Ya wana a provoquer bateau e baluki bayo osuka na mukili ya Malta. Kuna na Malta Paulo basuye na nyoka, tamba basuye na nyoka de place wana batu ba monete mutazana libabe. Mais bien après ba yeko mona ete muto yo nyoka oya kufa akufite bandimeli Nzambe ya Paulo kuna pe batu bazali ba bongola yimo tema. Mais place to sukele mama aina banza to koti siko na Roma. Paulo yeyo na basoda na lettre na ya sentence ya condamnation mort na ba koti siko na ville ya Roma. C'est na avanto kende. Est-ce que zaina liloba ya koloba ya mbote ngai na banda kolobela makamwetali Paulo na mboka ya Roma. Ya nalina loba boy. Bo Paul avant akoma Paul azalaka Saul. Aiko boma watu ko beta ko boma watu ko beta watu fimbo. Ye kutumza boma Etienne. Abo beta boma sena mabanga. You know, aboma kibatebele ya trop. Sikoyo yebe bakome ko beta yi. Boite? Baza ko beba beta yi déjà baza ko nyongola ye. Baza ko nyonga pe bazo lunga ba boma ye. Oui. Eni ko bazo futo ya salaki. Pour votre lova, tout se fait ici. Impresario Joachim Zambona katna emso la vérité. Maman ana zali ko lobeta ye ko Paulo mesana ko besa tu fimbu. Ye ko alela ko persécuter église. Tala mpasi o echena mona kana liwaya mabanga. Kuya mo monte nani? Na Paulo ye moko mama ana zali ko tuna nga mutuna ete eske zako mona teke siko ye Paulo fa futa pe nini? Oh ya salaki. Masumu nyonso. Fa futa nga. Qui par l'épée périra par l'épée, n'est-ce pas? Oh yeah. Merci mingi mama anelo kana koyebso ete nkolo so yamba kufa na kuruza lobaki yango ete oya basalinga bakosala bino koleka kutu lisusu nkolo so lobaki pe lisusu ete mutu na mutu akumba ekuruzu na ye kasi ko bosa na te place oyo Paul ayepe koyebisa nani Tertullus le prosécuteur mutu oya funda ke na tribunal wasala ki ba rapport alokuta ko kena ko bomaye babomaye aboya ko nimsai alobi makamu Tertullus asalinga yi na ko bosa na yango te. Eni ko ako aboy ko limbisa Donc on continue à avoir une réponse. Est-ce que pour alimisa ki Tertullus muta kangela ki kanda na ba rapport à sala ki est-ce que alimisa ki capitaine wana zando abetsa ke fimbu d'une façon publique bilamba ba longoli? Ça, tant to kozonga. Peut-être la réponse, ou bien tant on continue. Maman a une réponse. Pour le moment, je me réserve à reprendre sa réponse. Au tout cas, le été Paul, le fier pour les filles. Basi ya mondimi. Eza musala pasi. Basi ya mondimi. Finga yo. Bakotonga yo. Mama ili kaboto zali kolobela awa Paulo yeye asiliko kota siko na Roma na Italie. Kama yaki na Roma ndeko nangana tika na yepso ete batu mingi bakansegete mangomba ezali na Roma ebele koma iko bota make Paulo mutatonga ka yango. Kasi tika na yepso ete ce n'est pas vrai. Parce que Paulo azaki na ba chaîne. Azaki na tanya kote ate na Rome. Mais les Romains akomela bango lettre avant kote ya na Roma. Oh, tanga azaki na prison. Tanga avant ya na prison. Rome mukanda Paul akomela ngo na prison ba parti mususu Luka komaka yango avant même baya na nini. Pourquoi? Parce que landanga malamu. Paul na prison na Rome au départ tangu mokonzi Nero l'empereur azui rapport sur Paul. Paul baya kotala ete aza citoyen romain.
okoki koboma un romain te soki lusambusi eza clair te. Me batiaki d'abord a résidence surveillée mpo etako akoteya sango malamu te. Me gouvernement romain baye komona ete me moto oyo tokangi ye awa parce que kuna bajuif bafesi biso rapport ke aza kotiaka désordre kuna ya koteyaka nsango malamu ya nkolo yesu. Me awa na Roma deja mpe liloba na nzambe liloba yango ya yesu ese ekota nango deja parce ekobosana te. Basoda nyonso bakangaki jésus, basoda nyonso baza kokontrole contre juda nyonso wana bana israel nyonso bajuda nyonso wana bazalaki barome bazali koya na terme. Basoda bavoyageaka partout au monde ti lelo chaque pays okende basoda bavandaka na place moko te. Rare mpo mona un soldat abandi carrière na camp militaire moko asukisa mpe bakenda tuna bamission. Tous ces soldats romains baza kozoleja mateya ya jésus christ baza koya mpe na rome baza kokoso église. Baéglise na rome ya chrétien ezali nango deja ebele nde place oyo oza komona paul azaka kolendisa baéglise oke bokomi koswa na bino oyo biso bato ya polo oyo biso bato ya petelo oyo biso bato ya marke biso nyonso bana tata bo moko mama bo moko biso nyonso jésus kaka tosala kaka nzambe. C'est pour vous dire que église ya barome ezalaka nango deja bato mpe bazala kokende kotala nani polo na kati ya prison. Me eyai komona ete kokota ya polo na kati ya roma tokolobela santu petelo apres. Me petelo mpe mutu atielaki nani polo tembe ke koteya kaka bajuife ye mpe akomaki na kokoso na kati ya jérusalem. Ekomaki ete basantu nyonso badisiple nyonso bapotre nyonso basi bamonaki ke polo aza na rezo ke kovanda na israel koteyaka bana israel eza kovanda na maki epola. Po jésus christ ye moko ateyaki na bango bandimelaki ete sinoki babaki na ekuluzu bongo yo ozali nani oyo kokontinua kovandaka na israel oteya baki asolwa. Mais sikoyo jésus ye moko alobaki tobandana na israel yango wana babandelaki wana. Me sikoyo réponse eza mingi na bato ya libanda. Bato bazobongola mitema mingi bato ya libanda. Bato baza kobonga basantu mingi bato ya libanda. Bato bazobonga basantu mingi oyo oza komona bajuife bango moko. Yango wana polo ye na prison na roma surprise aye kokutana na petelo. Petelo mpe azalaki na kati ya roma wana. Me petelo yebaki ye azalaki mokonzi ya ingomba. Petelo azalaki na prison te na roma. Po okanga petelo po okutana na petelo ezalaki facile te. bamindimi nyonso bayebaki place petelo azali soki basoda baza soki baespion bazoya deja information za kosirke petelo azalaki deja ye moto abatikaki clé ya lingomba ezalaki facile mokanga mpe me petelo tokolobela ye apres mpo tosala distraction te tozonga na polo. Polo na kati ya roma baeglize ezalaki deja oyo ye moko petelo azalaki ya kolendisa na bamindimi ebele babongola mitema azalaki wana. Me mama likambo yango oyo paul sante ebebi oyebi place ebebi ya jésus putango azalaki bacoup de fouet tina basezare deja sante beba nango sante komaki matata luka nde moto azalaki koede ye nde place wana paul akomaki koteya na rome mingi te bato bakomaki koya kovisite kaka na prison epuis akomi koma baletre wana tolobaki akomaki baletre epa baefeso epa bafilipien. Me question mona aza nango avant tocontinue sere na ngai eske bamangomba nyonso oza koyoka baefeso bafilipien bagaletien ezalaki bamangomba minene n'est-ce pas? ya ezalaki mangomba minene penza ba 100 200 300 bato n'est-ce pas? 500 ou même plus de 500 bato. Bon sena comme d'habitude place wana oeshue lisusu na ndenge nini baeglize oza komona mingi ezalaki nango kaka bato mibale misato minene na bandako ya bato kaka eglize te bafilemo bato ezali nango kaka ndako kaka ya motu bato baza kosambela. Baeglise nyonso Paul akomela baeglise muke kaka bacorinthe peut-être mzali na mwa bato me baeglise mingi oza koyoka parce que toza kosala face na temps ya tribulation ntango bamindimi baza kocontinue koboma bango mbula oyo toza kolobela awa avec précision toza kolobela l'an 60 après liwa ya jésus christ sikotika bana koya avec précision badate batemps entre 60 et 67 1960 te nazolobela l'an 60 parce que après jésus abotami bambula nyonso bazonisaka à 0 barome bakomaki kokonte 0 1 2 yango wana jésus christ jour akufaka ezalaki l'an 33 sikoyo tozoloba l'an 60 elingi olobake na ntango nkolo nyonso atiki mokili oyo donc 1933 te mais l'an 33 l'an 1933 apene kutuka baguerre mondiale oyo ya 3 première guerre mondiale elingi banda te l'an 33 Paul awa anaza na Rome na l'an 60 quelque. Ba 64 précisément. Paul ayaki nani parce que Rome asalaki presque 2 ans na Rome. 64 plus 3 66. Paul na Rome pour 2 ans azalaki presque na prison malade.
azokokonzela mbula ni wana petelo mpe azalaki na roma wana me sikoyo mama likambo yaki kokwea wana ntango bayaki komonake mouvement ekomi kokota ya tro bajuif bakontinue kofunda na empereur nero ke yo bato biso tobengani bango awa na jérusalem baye kuna na roma babali koconstruire puissance kuna na roma yango wana ndeko nanga de passage na yo mama ani na bandeko boza kolandanga tika boyeba ete mouvement oyo babengi christianité bachrétien ebandaki na jérusalem me bajuif babenganaka yango wana basantu babengana bango wana ezalaki matata mpo ya kokotisa christianité na kati ya ville ya jérusalem to na kati ya bana israel nde wana basantu nyonso oyo bawele bango koya na roma mpo rome ezalaki empire moko mutu nyonso akoki na okoma citoyen romain ezalaki terrain d'exil okimi na roma oza na pe